Bonjour et bonsoir la famille. Vraiment na lingi bandeko na ngai bolanda video oyo nazotiela bino avec attention. Eko sala malamu makasi bandeko na ngai bolanda video oyo avec attention. Peuple congolais esika nyonso oyo bokutameli bolanda video oyo. Eko zala malamu mingi bandeko. Na supplie bino. Merci beaucoup. Je m'appelle Shadrach Ouiseimana, je suis pasteur. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mes chers Congolais, nous, peuple rwandais, nous déplorons profondément de la cruauté vécue par le peuple congolais depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Nous déplorons profondément de la mort de plus de 6 millions de Congolais due à la guerre déclenchée en RDC par le Rwanda et l'Ouganda depuis 1996. Les Congolais sont des témoins oculaires d'irresponsables de cette tragédie. Le mapping report confirme les faits. Tout le monde, petits et grands, sait très bien que Paul Kagame est responsable du massacre perpétré contre les Congolais, sans oublier des réfugiés rwandais et burundais qui étaient en RDC. Le même individu, Paul Kagame, est également responsable du massacre qui a eu lieu au Rwanda depuis 1990 à 1994. Aujourd'hui encore, cette année 2022, l'armée rwandaise, sous la couverture de M23, ose une fois de plus envahir la RDC. C'est déplorable, inimaginable, regrettable et insupportable. À son Excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais, j'aimerais que vous sachiez cette vérité, la vérité suivante. Ne confondez jamais le peuple rwandais et Paul Kagame. Ce sont deux personnes différentes, de caractères différents et d'éducation différente. Si vous acceptez de comprendre cette vérité, regardez le caractère et l'éducation du peuple rwandais, non pas dans le miroir de ce régime sanguinaire, tyrannique, totalitaire, despotique et génocidaire de Paul Kagame, mais dans le miroir du régime sociable et paisible de Habyarimana Juvenal. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, le peuple rwandais est connu par son caractère social envers ses voisins. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Le peuple rwandais est connu par son caractère de promouvoir la paix avec ses voisins. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Le peuple rwandais est connu par son caractère de ne pas verser du sang, même celui des animaux, car il mange de la viande seulement pendant les jours de fête. Par contre, Paul Kagame n'a pas ce caractère. Son plaisir est de marcher dans le sang et de dormir dans le sang, non pas des animaux, mais de l'homme. Paul Kagame est un tyran sanguinaire. Les faits le prouvent. Le peuple rwandais est connu par son caractère d'aversion pour la guerre et tout conflit. Paul Kagame n'a pas son caractère. C'est un homme belliqueux. Mes chers Congolais, Paul Kagame est un mercenaire parmi les Rwandais. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas pour l'intérêt de la nation rwandaise, mais pour son propre intérêt. Les Rwandais qui sont aujourd'hui dans le pays ont été pris en otage. Ils sont dans une prison à ciel ouvert. Ils n'ont ni le droit de parler, ni le droit de penser,
ni le droit de faire quoi que ce soit pour son bien-être d'aujourd'hui et de demain. Le peuple rwandais est un peuple malheureux, un peuple sans défense et sans protection, sauf Dieu seul. Ne commettez pas donc une erreur de confondre le peuple rwandais et Paul Kagame. Un homme de cœur durci qui donne au peuple rwandais une mauvaise étiquette parmi les Congolais, les Tanzaniens et toutes les nations de la terre. Ne commettez pas non plus une erreur de confondre les Tutsis et Paul Kagame. Paul Kagame est un mystérieux parmi les Rwandais. Ce qui dégage l'hypothèse selon laquelle Paul Kagame serait un démon sous la chair humaine, en considérant ses actes démoniaques, ils ont raison de le dire. Cette même hypothèse a été avancée par les Juifs sur Hitler. Si Paul Kagame est au pouvoir aujourd'hui à Kigali, il n'y est pas parce qu'il a été élu démocratiquement, mais par l'usurpation du pouvoir. Lorsque nous disons, nous, peuple rwandais, nous soutenons fortement l'armée congolaise FARDC dans cette lutte louable qu'elle est en train de mener contre l'armée rwandaise sous couverture de M23, vous devez saisir nos propos, non pas comme ironie, mais pour la vérité, rien que la vérité. Le peuple rwandais n'a pas donné à Kagame un mandat d'agresser la RDC sous la couverture de M23. Il a fait et il fait cet acte ignoble par ses propres mérites, non pas par les mérites des Rwandais. Nous, peuple rwandais, nous dénonçons et condamnons énergiquement l'invasion de l'armée rwandaise sous la couverture de M23, sous l'ordre de Paul Kagame, non pas sous l'autorisation de la nation rwandaise. Nous, peuple rwandais, nous demandons à Paul Kagame de démissionner, car ces actes de barbarie contre la RDC, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, est une honte pour la nation rwandaise. Personne ne doute de l'invasion de la RDC par l'armée rwandaise sous la couverture de M23. Personne, sauf les alliés de Paul Kagame pour leurs intérêts personnels. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, trop c'est trop. Paul Kagame a dépassé les limites de ses actes de sabotage. Aujourd'hui, à son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, vous devez donner une leçon irréversible à Paul Kagame et son régime despotique pour ne plus envahir la RDC une fois de plus. L'armée congolaise mérite un soutien total de tous les Congolais, de tous les Rwandais et du monde entier afin d'éradiquer les racines productives et du mal, non seulement pour les Congolais, mais aussi pour les pays des Grands Lacs. Aujourd'hui, c'est une occasion opportune que Dieu offre aux Congolais pour sécuriser pour toujours non seulement le Congo, mais aussi les pays des Grands Lacs qui sont déstabilisés par Paul Kagame et Museveni depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Paul Kagame, un homme qui s'est fait Dieu en Afrique. J'ai entendu ces fanatiques l'appeler l'homme fort de l'Afrique. Et c'est vrai? Pas du tout. Ce n'est pas l'homme fort de l'Afrique, mais l'homme du mal de l'Afrique. La parole de Dieu dit, je cite, « L'orgueil précède la chute ». Aujourd'hui, c'est la chute de Paul Kagame avec son régime despotique. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, aujourd'hui, Dieu vous offre l'occasion, la plus belle occasion de sécuriser votre pays. C'est à vous de l'exploiter et de la profiter. Une occasion perdue ne revient pas. Il faut aller jusqu'à la source du mal et éradiquer le mal et établir le bien. Levez-vous comme un seul homme et débarrassez-vous de l'armée rwandaise
sous la couverture de M23 qui est sur le sol de la RDC. La souveraineté d'un pays est inviolable. À son Excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais, cessez de marcher comme une tortue en défendant la souveraineté de votre pays alors que vous êtes en pas de guerre. Par contre, courez plus qu'un cheval, volez plus qu'un faucon pèlerin, car le Congo a été agressé et envahi par l'ennemi terroriste qui a rejeté des résolutions pacifiques pour un conflit non fondé. Mes chers Congolais, Dieu est avec vous, mais il est contre votre ennemi. Mes chers Congolais, gardez-vous de tomber dans le piège de votre ennemi. Gardez-vous de tout conflit d'ordre civil. Tomber dans ce piège, c'est perdre la bataille. Que l'histoire du passé des Rwandais vous apprenne tous les plans et toutes les stratégies de Paul Kagame qui consistent à faire basculer un pays dans le chaos afin de justifier son intervention et ses actes destructifs. La provocation du génocide, c'est l'arme la plus chérie de Paul Kagame. C'est ce qu'il a fait au Rwanda afin de justifier l'éternisation du pouvoir seulement et uniquement des Tutsis, en faisant considérer les Hutus comme les agents du diable. N'acceptez pas donc d'appliquer cette formule démoniaque de Paul Kagame. Si j'ai parlé d'une vérité, ma première vérité, je vais vous donner une deuxième. À son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mes chers Congolais, le président Habyarimana Juvenal avait tout donné à Paul Kagame et son équipe. Toutes les exigences avancées par Paul Kagame et son équipe lors du partage du pouvoir à Arusha avaient été acceptées par le président Habyarimana Juvenal. Il est allé même jusqu'à laisser la pénétration des milices de FPR Montagny dans la capitale de Kigali alors qu'on était en tas de guerre. Tous les accords d'Arusha terminés, la nouvelle constitution élaborée sur base des accords d'Arusha terminés, alors que Paul Kagame et son équipe n'avaient aucune autre exigence à poser, subitement, l'avion du président Habyarimana Juvenal fut abattu sous l'ordre de Paul Kagame. 2 chefs d'État et leurs compagnons ont été assassinés. Jusqu'aujourd'hui, ils sont morts comme des souris. Aucune suite. On ne parlait que du non-lieu. C'est honteux. Ceux qui se disent défenseurs du droit de l'homme, ce sont les premiers violateurs du droit de l'homme. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, pourquoi Paul Kagame et son équipe ont préféré anéantir la paix qui était établie par les accords d'Arusha, déjà signés, adoptés, légalisés et constitutionnalisés en saisissant le pouvoir par force? La réponse à cette question permettra aux Congolais de connaître un agenda caché de Paul Kagame pour la RDC. Ma deuxième vérité se trouve dans la réponse à cette question. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, pourquoi Paul Kagame abrite et protège les putschistes Tutsis burundais qui allaient renverser Pierre Nkurunziza enregistrera une fois de plus le régime homogène des Tutsis au Burundi comme il en est le cas au Rwanda? Ma deuxième vérité se trouve dans la réponse à cette question. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, l'argument avancé par le M23 soutenu par Paul Kagame est que les rwandophones congolais sont marginalisés. Pourquoi les rwandophones Hutus congolais qui habitent les zones de Rutshuru, Jomba, Bunagana, Massissi et ailleurs dénoncent et condamnent, comme tous les autres Congolais, l'armée rwandaise sous la couverture de M23? Pourquoi ce sont les rwandophones Tutsis congolais qui prétendent être marginalisés au Congo alors que les rwandophones Hutus congolais ne le prétendent pas? Ma deuxième vérité se trouve dans la réponse à cette question. En comprenant bien cette deuxième vérité, mes chers Congolais, vous comprendrez pourquoi Paul Kagame déstabilise votre pays
les intérêts d'ordre économique et autres qu'ils gagnent en RDC. Qu'est-ce que les chefs d'État de la RDC n'avaient pas fait à Paul Kagame dans les contrats privés? Qui profitait les minéraux du Congo? N'est-ce pas Paul Kagame? Pourquoi n'est-il pas satisfait? Vous devez savoir pourquoi. À son Excellence, Monsieur le Président et mes chers Congolais, en anéantissant les accords d'Arusha déjà terminés et conditionnalisés, Paul Kagame et son équipe voulaient que le pouvoir de Kigali soit seulement et uniquement entre les mains des Tutsis. Cette vérité est justifiée par les faits. Les accords d'Arusha étaient le partage du pouvoir entre les Tutsis et les Hutus. Paul Kagame et son équipe ne voulaient pas le partage, mais la prise totale du pouvoir entre les mains des Tutsis. C'est pourquoi l'avion de Habyarimana Juvenal a été abattu sur l'ordre de Paul Kagame, connaissant noir sur blanc les conséquences qu'il avait aussi préparées lui-même longtemps avant. Mes chers Congolais, l'agenda de Paul Kagame et son équipe est fondé sur le racisme. Voilà donc le pourquoi de l'anéantissement de la paix qui était déjà établie dans les accords d'Arusha. Cette vérité est justifiée par le régime homogène actuel des Tutsis à Kigali, ce qui n'était pas le cas dans les accords d'Arusha. Dans la déstabilisation du Burundi, lors de Pierre Nkurunziza, Paul Kagame voulait réinstaurer une fois de plus le régime homogène des Tutsis au Burundi comme il l'a fait au Rwanda. Dans la déstabilisation de la RDC par les milices Tutsis de M23 soutenues par Paul Kagame, sous prétexte de la marginalisation des rwandophones congolais, alors que les rwandophones hutus congolais, plus nombreux même que les rwandophones Tutsis congolais, condamnent M23 comme tous les autres Congolais, Paul Kagame, son projet est d'établir sur la RDC un régime absolu des Tutsis comme il l'a fait au Rwanda. Que ce soit la balkanisation de la RDC, que ce soit la prise totale de la RDC, le projet de Paul Kagame est le même. Ce qui s'est passé au Rwanda devrait servir une leçon aux Congolais. Les Congolais ont intérêt de savoir la différence qu'il y a entre les Tutsis et les Hutus afin de bien comprendre le projet démoniaque de racisme de Paul Kagame. Mes chers Congolais, les Tutsis sont de la famille des Nilotiques, comme les Éthiopiens, les Somaliens, les Soudaniens, les Maasai, les Hima et autres. Tandis que les Hutus sont de la famille du peuple bantou, comme les Congolais, les Zimbabwéens, les Zambiens, les Namibiens, les Tanzaniens et autres. Le projet de Paul Kagame est d'établir un empire des Nilotiques dans les pays des Grands Lacs. Le président Museveni d'Ouganda est aussi de la famille des Nilotiques. C'est pourquoi il collabore en commun accord avec Paul Kagame dans l'établissement d'un empire des Nilotiques dans les pays des Grands Lacs. Ils ont réussi les projets en Ouganda. Ils ont réussi les projets au Rwanda. Maintenant, ils luttent franchement pour l'exécuter en RDC, au Burundi, en Tanzanie, pourquoi pas au-delà. À son Excellence, Monsieur le Président, mes chers Congolais, prenez tous les mécanismes possibles pour empêcher toute menace ou génocide qui peuvent être perpétrés contre les rwandophones et Tutsis qui sont au Congo, car c'est ça le plan de Paul Kagame. S'il base d'une terre barbarie, il est prêt de justifier son envahissement officiel dans votre pays. Tous les Congolais doivent être vigilants pour ne pas tomber dans ce piège. Je sais, par sa ruse, Paul Kagame peut utiliser ses instruments pour préparer un génocide sur le sol de la RDC et l'exécuter comme il l'a fait au Rwanda. Ainsi donc, toute personne qui sera animée d'un esprit de menacer ou commettre un meurtre contre les rwandophones et Tutsis, vous devez l'arrêter et la traduire en justice. Ne tombez pas dans le piège, je vous en prie. Nous, peuple rwandais, qui luttons pour la paix des pays des Grands Lacs, nous soutenons l'armée congolaise, FARDC.
nous soutenons tous les Congolais qui luttent pour la paix de leur pays. Armée congolaise, FARDC. Et la bravoure et la détermination. Dieu est avec vous et pour vous, mais il est contre votre ennemi. La victoire des Congolais proviendra des autorités qui ne s'achètent pas et ne se vendent pas, même si cela leur coûterait la vie à l'instar de Désiré Kabila. La victoire des Congolais proviendra de l'écartement des infiltrés et complices qui travaillent non pas pour les Congolais, mais pour l'ennemi. Vive l'armée congolaise, FARDC, vive les Congolais, vive les Rwandais. À Dieu seul la puissance, la gloire et la réponse des Congolais et des Rwandais, aujourd'hui et à jamais. Amen. Cette voix est la voix du peuple rwandais. Je donne autorisation à tout le monde, spécialement aux Congolais, de télécharger cette vidéo et de l'utiliser sur leur chaîne. Je vous remercie. Oh peuple congolais, j'espère que biso nyonso touti kolanda video oyo nini oyo ndeko na biso oyo pasteur awuti koloba. Bandeko nalinga kotira attention na bino na eloko moko, makambo oyo ebandi lelo te, makambo bino bozomona lelo ka moto tozo comprendre yango, me boyebe bandi lelo te. Me tomona ndeko pasteur oyo atelema aloba babiloko alobi, me totala bandeko na ngai, ndeko oyo atelemi a déclaré makambo sur Congo, me azali nani? Rwandais. Oyo yo kaka meme ngutu nani ba soda na biso balobaka yo ojwa mayele te yango yo bandeko. Meme ba mikolo na biso baloba kutu zowa. Donc loboko ya zoba bandeko bakotsaka poche ya zoba plutôt bakotsaka loboko mbala mibale te. Ya liboso okokota yango po aza zoba. Me ya mibale j'espère zoba wana kolamuka akozwa mayele. Potango nga nazolakisaka mutu bolingo. Na kote mutu wana ye aza ko s'en foutre. Ye aza kuna te. Ye azomene yo kaka na CCC ba jemoko boye. Bandeko, eza na batu nyonso tu mutu balobaka te. Balingaka kaka koloba non. Mais na misu na ye kaka oko remarque ke a mutu oyo a changé na ye. Po nini ye azosala ko kaka bolamu, ye yo na turu na ye ozozongiselaka ye kaka te. Bandeko mutu aza kaka mutu. Malgré parole ezoloba na biso ne vous laissez pas faire le bien, mais oyo na koyebisa bino mutu azali mutu. Maudit l'homme, c'est pourquoi parole de Dieu lobi maudit l'homme qui se confie à l'homme. Bandeko nga na sepeli makasi na discours ya ndeko na biso oyo. Ndeko na biso oyo bandeko ye pa azali kaka Rwandais. Ndeko na biso aza Rwandais, mais azali contre na comportement ya président na bango babiloko oyo azali kosala. Pe alobi yango babiloko oyo ebandi lelo te. Bandeko, ebandi lelo te nazoloba ngo na bandeko oyo bazalaka na kamwa difficulté ya ko comprendre na grandeur ba mots anglais. Yango na tozobakisa ngo na langue na biso. Ba mots ya plutôt ya français. Yango tozobakisa ngo na langue na biso oyo to se sentaka l'aise lingala po bandeko français wana peza ya biso te. Eza langue oyo yaka na vion bandeko. Totika kozala complexe. Eza langue na biso te. Pe kokanisa te soko lobaka français biendo leki o azoloba lingala na mayele. Non. Bandeko na ngai tokeba. Mutu oyo alobi makambo moko ya minene oyo touche cœur na nga na ndenga osakana te. Le même système tokanisa te ke ba Rwandais nyonso oyo baza na Rwanda bazosepela na Kagambe. Non. Bango nyonso tute bandeko oyo basepelaka na ye. Nayebaka nakutana na ndeko moko boy aya pe exil na Angleterre alobi penza ngai natikala kaka ngai moko.
papa na ngai na mama na ngai bakufa na bandeko na ngai nakokima kaka nga nzambe asali ngai grâce na ndenge nakima na ndenge naye kose retrouve awa nalingaka kagambe ata moke te kagambe aza mabe kagambe wana soki kagambe na bino bobengaka aza mabe bandeko na ngai memi bango moko basantaka bolamu na ye te malgré tozolobaka bato bazoloba togi soki Kigali na ndenge ya kosakana te akomisango neti Europe me bandeko peuple elingi ye te oyo balingi ye baza kaka mokie la plupart balingi ye te mabe oyo azosalaka na tribi wana mosusu yango wana mpe kaka bandeko oyo azosala na Congo boyebi bandeko babiloko nyonso oyo tozovivre kuna bazali kaka batutsi na basoki bautu bandeko nanga bautu na bango wana bazali babantu lokola ngai na yo baza babantu tribi wana me tribi oyo babengi tutsi bandeko tribi wana à l'époque ya colonisation bandeko na moma oyo ya koloni boyebi ke mindele bazwaka troupement moko boye bakote kuna ya Ethiopia botala kaka lolenge ya Kagambe botala lolenge ya Kagambe botala lolenge na ye est-ce que Afrique centrale bimisaka batu ya lolenge wana jamais batu moko baza neti baliaka penza malamu te neti babela ba malnutrition biloko wana eza na batu ya bandeko na biso ya bakote kuna ya Ethiopia wana batu wana babimila kote kuna alors ndenge nazoloba na bino soki bolandi ba histoire na batu balinga koyeba ba histoire na tango ya koloni bamindele kako bamindele bazwaka troupement moko boye groupe ya batu kuna bayaka nango na Rwanda alors batikaka yango kuna ndenge kaka tolobaka bandeko ba noir américain bavanda basiekle na basiekle bandeko babosana na bapai bauta ndenge moko na batutsi wana babosana histoire na bango ke babimelaka kote kuna bamemaka bango komema Rwanda ekoma kaka mboka na bango po bavanda wana basiekle babotana bandeko bango wana sikoyo mutu bakoma na kanda bango wana batu bakoma koniokola bautu bandeko badomina sur bango alors Paul Kagambe azali parmi batutsi oyo pona nini bamindele basala babiloko nyonso basala bamélange oyo bamixage oyo bayebaka bandeko nanga biso na bandeko na biso wana ya mosika wana tozalaka na meme mentalité te bayebaka ke loko oyo tosali un jour pona batu oyo bango nde batu bakokotisela biso nungu na bamboka oyo ezali pembeni surtout misu na bango ndenge bapointe na RDC yango wana basalaka eloko wana bandeko eloko ezoboma Afrique eza nini bomoni mundele aprepara eloko moko ekoya après tango ngutu babiso nano tobotama te mundele si aprepara yango tokoli mpe tokomi bamama me biso batu mwindu tozalaka kaka lona lelo buka lelo biloko oyo ezali komenase biso batu mwindu ezali yango wana mundele apreparaka biloko ne en avance ata azali te pona génération na bango mosusu ya futur babénéficie nango total eloko basalaki mindele bayebaki le pourquoi nyonso wana pona richesse na biso lelo oyo yango tozali kosibir mais eloko ebanda lelo te bandeko na ngai batutsi baza bacriminel bandeko na ngai baza batu oyo bauta bakote ya Ethiopie wana oyo ndenge tozoloba na bino bandeko na ngai tozwa mayele ezali ngonga bandeko bango moko ba Rwanda bakomi koloba peuple congolais botelema bozala na technique pona nini bazomona biso technique eza te bazomona biso toza ya kotelema te au moment kuye kuna azobundisa biso au moment oyo biso tozolinga ba miziki
bozomona bafutilité oyo eza moment oyo te biso tolinga bamiziki ye bamasanga ye bambiansi moko boye eza minute moment moko boye oyo biso tozala concentré biso tozomona kaka ke kota likolo non memi na nini memi na Congo na kati ya Kinshasa bomona te ke Kinshasa ebeba à l'époque biso le tozokola ezalaka na bakwe mosusu na Kinshasa ntango ozoleka ngo komona bato te ozomona ka bandeke kia bato ya moko epe oza na kobanga te bandi pe okulu na kobimelo pe tozotraverse ozokende me lelo oyo bandeko mpo na bitumba oyo etondani na likolo ya makasi totala Kinshasa ndenge tondi bato nyonso oyo bana oyo bazala makasi bakima baprovince bana ana mutu lelo batondisi Kinshasa mpo bango mpe bana posa kameme bavivre na kimia mpo baza menase makasi transport wana tobengaka soki bawewa wana eza babiloko moko batransport ya baprovince basalelaka eza ya kati ya nini ya ville te eza na kati ya kapitali te me ekoteli biso na Kinshasa mpona nini bana wana bamesana lolenge wana bapai bauti yango bamemeli biso mpona mpe edaka biso lokola tozalaka na batransport te ya leta ya baprive kaka bandeko bokanisi ya baprive na population nombre ya population toza nango prive okoka koresoudre yango non bandeko na ngai epesi pasi mpe epesi mawa discours oyo peuple congolais tolanda yango na bokebi mpenza tobandela to comprendre yango ekosala biso bien tolamuka ko bandeko tolamuka oyo ekomi moment ya libération ya Congo bandeko malgré mindele bapesa biso embargo mpo bomonake mindele oyo baza bato mabe bayebi bien ke Congo azali menase na voisin na ye me bapesa biso embargo ya manduki biso tokoki kosomba manduki te oyo ekomi nini bozomona te ke mundele mpe aza mabe sikoyo ye mundele wana bandeko aza moto ya mboka na biso ntango biloko na biso ezokita na aéroport na biso mundele wana azali wana bandeko totala bandeko na biso Poutine oyo asali lokola asali te tidire asali bitumba wana na minute oyo bapesa ya embargo bapesi yango ye mpe apesi bango yango tozomona biloko ndenge ezomatamata boye bandeko tokoma dire mindele bakoki kopietinaka biso te memi bamindele bango moko bazoloba mutu mundele akomi na suka poso pembe ekomi na suka du mutu soki akomi na suka alingaka ta kufa ye moko alingaka ta kende ye moko alingaka te renie na ye kufa yango moko du akomaka na kanda moko boye oyo mundele ye moko azoloba ngo ke bakomi na suka me mutu mwindo azokomprendre te ke mundele akomi na suka ke tika ngai nazala nalamuka nakoma eveye azokontinue kaka kobanga mundele bandeko to revendike badroit na biso eza sol na biso oyo bakoko bapesi batikela biso oyo nzambe oyo asala likolo na se apesa biso tozala bakongolais bandeko to récupere yango soki bango bamindele baboya kotekela biso yango soki toke ata na bashini tokosomba yango Poutine kaka basoki tokei bandeko tokosomba yango me toyebake mundele soki atekeli yo jare ya eloko boye toloba soki puissance nango ezali 100 yebake ayebi deja wana puissance ne eza 100 na kobanga ye te mponga moto natekela yango du soki nalingi natake ye nga fona linga nazala na oyo 150 200 alors biloko wana basombaka yango place moko te osali relation awa osombi yango oke lisusu na relation mosusu wana osombi yango oke su na relation mosusu wana osombi yango soki wana ye azokanisa oza kaka na 100 nzoka yo koma na 200 soki wana mpe mosusu azokanisa oza kaka na 200 nzoka na kote mosusu osomba ya 300 munoko na yo okamata okanga mukoba koya komeka bino bakamwe bazwi biloko ya moto bandeko na ngai tolamuka Congolais lamuka ekomi moma na oyo ya délivrance
congolais lamuka ekomi moma na yo ya délivrance. Totala na ntango ya kala ntango nyonso tozopesa bino exemple wana. Goliath bandeko ntango abandaki kointimide bana Israel. Bana Israel bakomi na kobanga. Bakomi na kobanga bandeko nanga tokosala ndenge nini na mbinga ya tata boye o aza kointimide biso. Me ntango David ayaki toyebaki biso nyonso David abandaki kozala ne na bilanga. Mwana moko nguta azonga na esima. Po David azalaki mwana ya makangu mwana deuxième bureau ya tata na bango Donc bana ya premier bureau bayalaki bomvwama na kati ya ndako. David ye wana na bilanga. Ye wana na kobokola banyama. Me totala o David asalaki. Totala bandeko o David asalaki. O na Sauli ye moko azobanga. Me David ye alobi na koboma ye. David n'est-ce pas balatisaka ye babilamba ya valeur ya bitumba o ezo pese. David alobi non fona voyager léger. Biloko oyo ekoki na ngai te. David a comprenaki bitumba oyo eza ya musuni te, eza bitumba ya elimo bandeko ya elimo. Ase konfiaki na Nzambe, ase debakasaki na oyo bapesaki ye. Akendaki, n'est-ce pas David? Alongaki bitumba wana pona nini achaki Nzambe na ye liboso. Bandeko lolenge moko biso pe tosala na ngonga oyo. Bandeko n'est-ce pas totangaka becriture tolinga to comprendre o Nzambe azoloba na biso. Bandeko biso pe tolanda même exemple. Pona nini te tout d'abord baloba kaka te biso kaka Nzambe. Biso kaka Nzambe biso to okende na biso ko bunda te. Mais totala ba Israélien malgré ko banga na bango groupe ekitaki kuna pona kokutana na ba Philistin wana. Lolenge moko pe na biso totika kobanga Rwanda. Nzambe akobundelela biso totya liboso selma toyebake croyance bandeko nanga ko croire eza kaka verbe sengaka action. Bandeko biso to fronte pe bango. Bino bokanisa ta bato aza na munduki. Bandeko memi minduki yango esilaka te. Masasi ezalaka na kati esilaka te. Bandeko na tango pillage à l'époque esalamaka na Congo. O na yebi bana matete loko basalaka ba policier. Po ba policier mutu babandaka pillage wana. Ba policier mutu babandaka koyiba. Tango bango ba yibi o eza nécessaire après ba soki batiki ba civil bakoti. Ba civil tango ba yibi na bango. E komi lisusu tango ba civil babando teka ba biloko na bango. Policier lisusu akomo landa ba civil pona basalaka nini bakanga bango babotolaka biloko wana. Boyebe eloko bana matete babanda osala bango. Soki bakiteli bango balali na mabele. Bazo konte bandeko. Bazo beta ta bango balala kake. Njoka ndenge balala bongo bazo konta kango. Bayebi deja jar oye kotaka autant. Tant l'air bako mona kaka bandeko na ngai ba masasi wane sili bango balamuki l'air bako landa ba policier bandeko ba policier na bazo boma ba civil pe bazo boma ba policier bandeko ndenge moko to sala na Rwanda. Mais bien aimé dans le Seigneur ba oyo babunde oyo biso nio sute mutu toza ba politicien bandeko ba biso to se donna na makambo Nzambe benga biso ne langa na ye. Babiso batuto ko prier poto soutenir bitumba wana na ndenge ya esprit oyo pe babenga bango nelanga ya Nzambe te baza ba politicien na ba oyo babenga manelanga Nzambe te bino pe bosala musala na bino bokende biso pe tozo soutenir bino bomoni biloko wana ndenge basalela yango lolenge wana to sala kaka teke tozo prier kaka bozo lingo sala action te. Bandeko na ngai boyebake na ndenge wana tokoshuwe. Eza na eloko esengeli to comprendre bandeko to sosola ezalaka na part ya Nzambe na part ya mutu. N'est-ce pas David asalaka part ya mutu. Akei physiquement boye penza akutani pe na mutu yango asali part ya mutu. Ale Nzambe sikona kibonzambe na ye
asali siko par na ye David asali nini alongi ndenge moko pe biso tokosala bandeko na nga tosala par oyo ya biso mpo nzambe mpe asala par oyo ya ye mais soki biso tolingi na par oyo ya biso kaka nzambe kaka sala bandeko na nga ekomi mpasi makasi ekomi mpasi makasi bandeko lolenge kaka ndeko na biso oyo alobi na biso tolamuka peuple congolais lamuka opportunité yango oyo epesameli bino bandeko na ngai totala peuple rwandais kaka dans la généralité peuple moko moke akokota mpenza na Congo combien de fois oyo biso tozobanga bomoni teke tozosala bosoni makasi bandeko na ngai tolamuka nzambe azali na kan na biso bandeko na nga bomoni video oyo mutu na mutu napesi bino permission bomoni mokolo ya discours wana ye moko alobi bokata yango botya na bachaîne na bino napesi bino droit wana bokata botya na bachaîne na bino po sango oyo bandeko fo ekende esauve bato soki pe bino moko bandeko na ngai soki pe bino moko bolingi na bino soki bolingi na bino bandeko na ngai kotya bozwa te nasengi bino bokabolela ngai video oyo partout bokotisa boshare yango bopartage yango peuple congolais nyonso place nyonso aza bandeko akutana na video oyo po elamusa intelligence na biso po esala biso malamu mingi bandeko ekozala malamu mingi vraiment au moment oyo bato bango moko bazo comprendre Kagambe mutu azosala biso passe au moment oyo biso tozolinga kaka toliaka na Kagambe bandeko na ngai ezosala pasi babiloko oyo pe ezosala mawa makasi bandeko na ngai nzambe aleka na kopambola biso nyonso tu dès que Jésus-Christ azongi te tokutana na bino na numéro mosusu merci beaucoup.